Oui, allô, bandeko ba congolais. Naikaka na question misatu. Ngandeko na bino o toujours na salaka. Moi ba analyse po na bino na BTV3. Na ngina tuna nanu ba congolais bo mekana ko yebisanga. Peut-être nga na za ko vivre côté mususu. To na pôle nord. Et information ngo na bino boyoki ngo menga na yoki ngo te. Allô, Patrick Mouyaya. Le Congo, pardon, ne se laissera pas faire. Après frappe, il y a avion Sukhoi 25. Le Congo ne se laissera pas faire. Ah, bon, c'est bon, sa réponse na Rwanda, to bosala ndengini. Na ebite, hein? Ponga peut-être na zala musika na yoka réponse wana te. Na monate peut-être bandeko nanga mususu ba yebi réponse wana. Bolo banano. Est-ce que Congo ça répondra à Rwanda puisque balbaki que le Congo ne se laissera pas faire et kendaka andengo na neti mungwa na nzunga madesu. Ah oui, ou bien mungwa na nzunga chibela bela et kendaka andengo wana. Congo boza somo Congo maloba tuba biso bato amvoatu biso bato aboyina boye tango makambo yo epende important po na mboka mutu sazo lenga même ye moko Patrick Buya ya tango azolo bango azo lenga place azali. Congo ne se laissera pas faire. Pardon botika biso. Vraiment vous commencez à faire trop pour les Congo là. Commencez vraiment à faire trop pour les Congo. Deuxièmement, nangina ye babandeko boye bisanga nano. Ba warrior oyo bachaki wana bitumba ngo babundela kango kote nini. Boye bisanga nani kote ba warrior wana babundaka bitumba. Et puis oyo warrior c'est longi déjà bimi champion. Ba lakisi ye ki abimi champion nani. Bola kisa boye bisanga nano. Nga lokola na koma na kuvana na mbuka. Nga lokola na vana na mbuka. Makambwana nyoso nazo yeba lisusu te radio ezate eloko moko pe ezate boye bisanga nano ba warrior oyo batiaki wana bitumba ngo babundela ngo wapi le Congo est en train de souffrir. Ministre ya économie bolongola oyo bocha soki kazadi soki nani biloko ezomata ba mapa yalaki na 200 et comme na 500. Est-ce que vous vivez la même vie que ba Congolais ou bien bozo vivre vie mususu ba Congolais bazo vivre na pays mususu na planète mususu. Médecin oya utolo bo mabiala à part ba insulte na yi. Est-ce qu'Azan a raison, toi Azan a raison te? Félix ne fait que voyager et bitumba ya Ukraine muto a komi ko déplacer moi muke siko asali mikolo boni a déplacer kate azo superviser mboka na bitumba. Félix il est dans les avions a superviser bitumba ndenge nini alongola ba généraux ba osa eloko moko te quand Félix il est dans les avions ba solution oh Félix azozwa eza ya malamu te a changer fusil d'épaule. So ozo kene na gauche, omoni ki ata na gauche on nzeliza malamu te. Oko ke na droite. Est-ce que médecin oya kosi kaka? Médecin akosi te quand même. À part ko finga na longoli mamba o finga, je retire, j'insulte pas. N'insulte te. Mais na lobi kaka ke, est-ce que makambo médecin oya lobi eza ya solo to eza ya solo te? Bandeko ba Congolais boye bisanga. Vraiment bozo ba clavier na bino bo répondre nga parce que biso no sto ba Congolais tozo souffrir. Peuple zo souffrir bandeko bazo souffrir. Siko biso ba tapoto tozo nyo koma na nenga mungeti. Bako benga yoti kolemba. Parce que bazana ngote foti na bango te. Nous devons leur comprendre aussi. Toza lokola ba Joseph na bango. Mais biso pe photo zala na ngo poto to satisfaire bango. On ne donne que ce qu'on a. Ce qui toza na ngo petit. To sunga bango ndengeni. Mais bangope, ils viennent pas par plaisir. C'est par manque. Parce que mboke zama la monté. Le peuple attendait. N'a ça l'émission mobo na outin de la binongo. Nazo tiango kalati. Oyo, na outi kolobake. Félix a libéré rebellé. Il est venu, le Congo, c'est un pays en reconstruction. Il a tapé à Ebi Place à taper, a tapé à gauche, a tapé à droite, au même moment.
Alors, il n'y a aucune visibilité pour abeti ba les bas côté tout. Yango ngai na yena tout na vraiment les lots. Et mayo bazolo bawana ba inauguré. Et comme na ba pompe na pompe na bino na malweke e komi hein. Na ngasanya suka kuna bozui mai et comme bimana nani na robinet na bino. Parce que avant ya ko construire bosali usine mais réseau ya transport ezanini bosali réseau ni na transport ya mai ezate. Alors nyon so neza biloko pamba wana na boité faire une usine c'est bien mais réseau à transport nango bo construire ti hein M23 azo récupérer kaka ba territoire azo récupérer ba territoire parce que ba affarder c'est ngo bazo sala nini na epona décourager bango te c'est que nani commandement isa malamu te. Il y a que les imbéciles qui se trompent pas. Bah, imbécile, bah, se trompe pas kate. Mais mouto azamaye, le moni ke li makamuna o sala boezo ke ni malamuté. Je peux changer de manière ou de façon. Et ça, question sonité. Et ça, question, il y a vie et de mort. Il y a survie, il y a mboka. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Bazo boto la biso, vous faites rien. Na utokota la ande konanga mo alobio. Sukhoi 25, Rwanda ezaka na 200 km. Soko betika 3 cibles si makambo. Ya. Boni boyko papa. Patrick Mouya ya kaka moko. Le Congo ne se laissera pas faire. Aya sukolo bate. Il sait asa bapesa réponse nini. Vous dites rien. Tant baoza banani baba. Boya kaka makasi oh il est kinga combat eza makasi. Il est midi kingandi combat eza trop fort. Tozo mené tosa la bona boy. Et toyoka ke bazwaki, toyoka kateka ka bazwaki biso. Bazui biso. Siko biso basoda na biso babundaka to babundaka te. Soit infiltrer baleki ebele, soit et bozo pesa bango ba possibilité ya bibundi ya babundela te. Nenge professeur wa lobby mabiala. Abiso bosombika ba drone ba mbongo musu bozo dépenser pamba à gauche à droite. Ba drone ya pamba ba ko aussi ça makambuana. Est-ce que le Congolais n'est pas intelligent? Ba soi-disant ba professeur, ba avocat ba bona boy. Les Congolais n'est pas intelligent. Vraiment na zongeli bino na question nanga ba Congolais boy bisanga. Est-ce que le Congo a déjà répondu na oyo balbaï que les Congolais ne se laissera pas faire. À ça répondre qui déjà puisque ngata msou naza au courant te. Alors lokula binu buza au courant, lokula binu buza au courant et que Congo asi azuki saki déjà réponse ya Rwanda oyo babeta ki na avion na Sukoya. Avion ya Sukoya wana. Lokula Rwanda et Congolais azuki saki déjà bibotu na oiba salaki na avion Sukoya bouye bisanga peut-être ngai na yibito. Oui, peut-être na yibité. Arrêtez de dire du n'importe quoi chaque fois. Donc Congo, toza un pays fort, un pays riche, nous devons tout ça la makambo eza conforme, makambo eza bien pour peuple na biso eza la bien. Bah voyage belé. Félix peut envoyer des ministres et affaires étrangères Kendoloba. Même parole ya koloba. Yango ministre la pa ko Kendoloba yango. Ndenge papo a lobby. Il y a beaucoup de présidents qui voyagent pas mais bazo sala misala na kati na mboka na bango. Mais a bisote azat kaka kati na ba avion. Akosa na semaine moko abeti 5 pays, 6 pays. Mais non, quand même. Ezanini. Attends, bah, le diplomatie agissante. Diplomatie agissante, en automoni bitumbase sili. Diplomatie agissante. Vraiment, préoccupation n'angé zalaki yanguana. Denge balobaka nandeko Christian. Nazotanga kombo na e. Kibeko tsangana nandaku ya Félix. Teboko tsangana nandaku ya Patrick Muyaya. Ayebisanga soki. Ayebisa biso ba Congolais. Ayebisa biso. Soko. Déjà buzong saki makambo ya Sukoya. Makambo ya Sukoya. Buye bisabiso soki izungaki déjà. Bibotu izungaki. Voilà. Vraiment bolimbisa. Je parle un peu n'andenge ya humour des fois, mais ça fait très mal.
Yakotala, un pays net, le Congo. Nous sommes là acculés par un petit pays qui est le Rwanda. Et nous sommes là, toujours en train de pleurnicher. Toujours la gauche à droite. Diplomatie, toujours mon de l'autre côté. Agissons. Au prochain numéro. Toujours sur BTV3. Merci.